Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Traiteur, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Moi si kolinga mobali bosso za ratam sur aspect extérieur, bako saoté. Mobali niyo soso ko linga moi si. Règle exceptionnelle, règle générale. Mobali tout ce linga moi si ça na partie moko boyanzele. Oui, c'est pelisaka ya kanisa dagi mkono mona ngo 100 bilambe roza koma limbisanga pona moi sans tabou. Mkono mona ngo sans forme. Et aux andeni mobali toi en tendance wana. Tu comprends? Oui. Parce que mobali aurait pas moi si na tendance wana. Bah rolinga moi si pas rolou la fait ah blana mwindu ne zolo na ye blana boy to lingani moi bolinga so ko za 15% 20% moi ko benga na moi mais être comme en étape wa remorquage moi na baki bolimbisanga na terme super ma mobile les na pourcentage d'alcool que les gars gagnent sur le côté moi si mingi moi ça comme on a tina niveau il y a reconfier mobile ba kati ya famille na yo baluba que ça secret ko bimate a panzi moi ça panzi écran géant pena ba tchona martyr deux écran géant koto vita koto imana ba tche koto pasteur oteya koto film pornographique na stade ba ta fibo pe baza ba otala ni otala il était comment ba tu nyo so pesa conseil bitumba la bango comment pe ayo sa yo yeba spiritualité sko yango wana. Que bon on conseille à battre pas en pamba on a présence va tchaba conseiller salaire yo mutobe la mbasi yo mutobe la mbasi eh zanu kan nga maman moi ça on a bande to boy te ba yede ba herba ke sali sayi bitumbane komi ya yo yo ko zela mbasi te monsieur ko estoma on a camarade mu bokola comment ala ga ida rote ko société quoi ça kufa oh yo mona rane za yete oh nande maître Gims explique on a dans clip na ya zombie a kesimba kisi pas comme maître Gims ça on célèbre ba bomier ba pesa esprit mususu e kotika tine mbeko motambusa ye yango mona job na ko seli songa seli saye aida te yasa kufa e ka kutana no monta atelema capache ako betelo tali sola kala tinde bokola na chiki aye bien mususu dans s'incarner déjà azonga quelque temps na journée va permettre ka 15 minutes yango so kutana camarade na kabila ko tena 15 minutes on azonga aye mutu au mona ba capache de 3000 au bout que le cabine a 3000 pour journée on a coûté 15 minutes na ya ozonga mon pao ngana ndima ke mon pao ebe ka obetate nande te mon pao ebe ka obetate so on comprend na ngeza ebe da ke aba opese visa te ya ngomona bando répéter na ba fait Suzuki na poto Katika Pesa TV boyebi ser na nga bien bo ya za ba kota ba state ye kuna partout so bobengi pour na masolo ya service traiteur Katika Pesa zawana azape na chaîne na ya télévision Katika Pesa TV ba o nyonso balinga pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka bo mona ka service traiteur moko e bonga et tonda ya soin kuna mimi bazara te o ba jemo bo ete za raté ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site Rapachi Total qui sport en tout cas en retour ba prix pour na service traiteur na bino fête ya mariage collation de grade académique anniversaire Katika Pesa zawana bobenga na ba numéro o to tchewana bo ke na ba page na nyonso et puis bo s'abonner la chaîne na ye Katika Pesa TV bo za la décider voilà. Kapache Télévision, merci en tout cas, Maman Kapache Soda Makasi. Biso pena ba BCRS, ya tanga mubutu. Kitoko, to sala musala to limbarate cerveau. En tout cas, merci. Na bato nyos basambela pona nga santé pene zongi kitoko bon nous pena 10 émissions 20 émissions. Obiso moko soto bito banda, bo bandozo ma nyos wana to bima na plateau. To ebinde to sala ba innovation na biso jo mystique za makasi na innovation pour y na ebite tout chose ezo pesa ba innovation mikolo te mais avec le temps ça va merci na ba onyo soza na biso vraiment toza vraiment elongo ba émission pe ya libanda ba concert to rozanga te
botala rapé ba lelimba botala rapé ba inonce bito panzarager po terrain za bien botala rapé ba blana ba tunyo so basala la musique to tia bango pena maboko to zana analyste na biso mais to boye vraiment critiquer za la mutnyo so na opinion na ye et loko ya likambu opinion congolais éviter que opinion ezalaka na éviter so boye ba que opinion ezalaka mutnyo so za censé ya kolinga mutu wana te mutu nyonso censé ka rolobela moto s'interapashi na bola moté mutu nyonso pas ko ya na défaut mais ma bende za ko finga nde to linga te mais okipe ko ya opesi conseil na yo olobi na ndenge ya bien makanisi ya batu ebele yango nde tongaka mboka biso mboka ezotonga mate po to linga ko kalikali to imoko kaka te il faut to yokipe a petit peuple to yokipe banvoama to qui banvoama to qui petit peuple merci na ba partenaire na biso ba bazoyana ba bazokende na lati kitoko soki bolingi bolata boye bo contacter ngai e yaka pe batongiawa e kena ngomikili ba mamo ba bandi déjà ba zemi ba muto alinga ke église Bon, ça, moi bien pour toi propre. Tout ça, on a blanc dans le plateau Nabiso. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça va congolais? Nous sommes comme un livre. Oui, les fruits sa conscience kalaté. Bientôt là sur les éditions Moura bien. Les fruits sa conscience donc au Bimanango donc. Sur l'histoire dans la carte les fruits sa conscience on a été sur sa prison ou quoi. Donc tu es dans le conteneur la philosophie de Tolobaralo to font la 6e carton. Donc tu font la 6e carton pour te développer tout peut ça pénal le pour et le contre. Donc moteur a lésé à on est allé même si tu finis à rater imbécile à les gâter tout finalement tout mon est les gâter sauf que tu peux ça piste des solutions mingi na bateau bazana ba erreur ba bongisa donc c'est ça. OK. Na lobi di comment na éviter ce qui au côté au bâti s'appelle ko na ndenge biso pena ba congolais on dirait opinion ya mutu ele karaté. Ceux qui balingué loko wana tika bango ba kendeka. Ya on peut ça défaut na république hein. Congolais dans l'esprit ya ba professeur. Alors toutes nos questions dans la réponse na alors je vais tomber sur réponse on n'a pas quoi le bac bientôt très bien. Et on le bani Congolais alingada Mobutu. A masquer le roi alinga Mobutu te. Aye pas no tout na o. Na président tout baleka na Congo. Président ni nyomona asala bien. Sur le but Kabila les pères ya sileki. Te Kabila les pères ne Mobutu. Mobutu, moi ça na Mobutu no monde na motema. Vous comprenez? Donc ba Congolais ba bongo. Soki ba tuni question mo boisir par exemple un rôle ba muyombe gauche. Azada alinga muyombe gauche, so beti so muyombe gauche na ndenge ya mabende ya okanisa. Encore ba te muyombe gauche a tourner bien. Aza vieux mo ba conception ba parler na ba bomwana itata ali bani mais il a mon à mabéché azo vendre ba comédien na étranger par exemple ba bleu le roi ba YouTube au chaîne muyombe gauche et arrêté le vieux muyombe gauche aza danger mais je vois n'importe ba Jésus na ba Moïse donc OK Jésus soit zongi lelo alors on a posté dans la page Facebook alors on Instagram alors c'est là qui bato ba ozo chance tape sur tout zongo te ne Jésus ba je reviens bientôt bon mon dans un Instagram on a ba réseaux sociaux tout pas dans la poste message à tata na et lo ba matina sa mai donc mais vieux muyombe gauche a boya ya boya na yeke ba comédien ba les ba réseaux sociaux ba sala ranzonzingi te bon yeba na libanda ya Congo ndeni ba otika la local vous comprenez ba zakala WhatsApp qui m'a déçu maka atam sous na Congo mais ba américain ba lia ngote donc so bika bongo amake muyombe gauche aboseli mamuni su muyombe gauche sala non c'est pas comme ça na za tendance te na za na tina ya kozala blanc na ya intelté pourquoi ngamo na no musicien parce que batu ba za yanga ba za jour ni ponga za la raya batu non pour na sepelande kana o mtasali bien na mtasali mabe c'est ça congolais défaut na eza mais identité non mon pays qui wa yo bimi makasi rien ba bio sala rapide déjà nzembu pona lifa non mais ça va juste que soutenir Kofi Olomide to lo bapege aza chalamonaiste asala na chalamona aza Kofi fi to Kofiette pour asala nzembu mo chalamona yembela Kofi. Tu sais non ayembela Kofi nzembo mo donc engolo banini Congolais lingamta kufa au moins tu as souci to perdre papa Wemba sinta kapash papa Wemba zaki ngana Wemba papa Wemba ka kufie kazaki nani na mona ba match ba rugby na mona ba match ba Ligue des Champions Manchester City zo beta na ba kati c'est pour papa Wemba photo et circuler on comprend que perdre bibliothèque to perdre valeur mo OK dès son vivant papa Wemba mérité ba ça ba spectacle sérieux vous comprenez pour gouvernement du chance à éduquer Congolais tes mentalité Congolais tout va qui papa Wemba moi bien rasé bien sapé bien parfumé ba identité congolais na propriété so ba chebisona ba Brazzavillois différence c'est ça ba trop français
mais tu as tapé français, mais tu as fâché avec les japonais. Bah il y a la Côte d'Ivoire, ndeka to zalara. Moringa moi mbi, on comprend. Moi ni moi m'ta musicien, t'es joueur, t'es comédien, mais à la moi style, moi bon mon canette musicien, c'est ça. Mais papa moi m'ta l'accès biso. Pour musique ba Mario, ba tabulay kala ina radio maté mi tout toi yemba. Ce soir vers la rivière, petite lumière. Mais les comme que ce soir vers la rivière, mon kitimo mbatina c'est moi basket mon ndenge mon boy c'est papa oui na yo comprendre la kofi c'est que ça peut-être il fallait pour patozane lelo vous comprenez Côte d'Ivoire ba yo ba fallait Arafat na liwana quel est le musique ivoirien qui t'a pour concurrence à société ba tout bando travailler en fonction Arafat tous les Arafat les vendre bango partout dans le monde les autres Arafat ils étaient pas travailler en fonction Serge Beno to msusu wana msusu sorina so des Bordeaux d'abord on est le roi brigade vous comprenez si go lelo papa mbakufa et c'est là que génération papa a besoin de problème il y a un moment à kuluto kofi olomide a comment ne paye un mot polémique na ba Fabregas na ba Gezi Mawete na ba poba ninga ajne kinke sere menena na papa mba bazate no kwaza kama ila kitine baba idosbi papa nani a mo sale ba demana ba wenge bata ajne bazate siko fali pour parler loza net l'unité de mesure naza warionte naza na tina ya kozala ngote pour mukolo ba wario bo mona ba ba système ba podium a fali so akebeta ba lusenga ba matamo ba podium ba osenga boye baba mama mbongo o msu petit fali agenda ba répéter ngako to répéter fali na genda te mais naza no lwe na ye na genda te na ke répéter pourquoi ya ya ngate de zaka ke aza na minute aza emblème zoto china na ninga ba mérite aza artiste aza plus sollicité aza ba trophée ezaka ayete pour moi un jeune frère n'abso Inos vous comprenez ou ba loba ke oh Inos bien expérience te Inos beti village chez Temba carton adma premier na live na playback adma premier na live on le dit comme solo adma premier na live na superstar on va chanter la bouton na bango yo mona fison buyo na pété fison buya yemba na mbunda na ranga donc azana style mais Innocent bétail pourquoi Innocent bétail parce que Innocent a interpréter pop musique pop fison est limité dans babilo romo mais Innocent no beta pop musique ou Michael Jackson Elvis Presley il y a du mec qui Michael a mis c'était il y a des temps où té ali kolos ko pecho na sala makam ne pas sala démonstration beta bambunda na bas finale sala makam robo donc expérience ni ba passer là toi ça non pour nous sala démo robo mamuto bom ta mo sa 5 ans to mo na isu village chez Temba na tala on pa na pour na kenda ite na tala no shi na mo bena ke tokos photo beta maboko Gez fabulous ba un père ba binia ba menacé ba un père ba idole na ba yebo ba beti ba semeki malaboni ba benga yo semeki ye pa yebo nana bivana salere azongi beti maboko wario nani golwa nani pona mboko nga na yebi ke ba fanatiki bazaka nde ya wenge donc bango nyonso orchestre o ezaka ba fanatique orchestre na wario na golwa baza ba wenge. OK. Gaulois zate wario zate. Vous comprenez? Gaulois zate zande ba fanatique ya BCBG na ya maison mère. Tika bon. Monique maison mère na BCBG comment ça nini? Par contre comment maman maintenance, maman na pour ça chaud. Ba yesu. Ba yena maman msu ba ba kabwani o ba zeka ya JB. Ba ba ya JB na we ba comme ba tatati. Yobi, qu'est-ce pas o ba zaki? Non. Bana na bango. To so la ko. Ba to fala yemba ba simplice batana ba bébé. Batata baki bata ba wenge bakoma ba fali bato ba dof china mwinda ba fere ba yemba baki bata ba wenge bakoma nga pona nga golo azaka na ete wario pa azaka ba mrira bato eza ba wenge ba mwana ka ba kenda ce sont des fanatiques dessus na wenge ba sala shit mais so lobi boy a comme ils sont muta wenge non pour so lobi ba fanatique a wenge bref ce qui est concert ya wera bilongana ka yango omona concert ya JB bilongana yango omona OK ko batu bana ba fanatique na JB pina papa chéri yo pina ke moni Patrick Bologne c'est JB moni nani JB abeda chou ak nani mamba ba fali ma abeda chou c'est JB po na yo ka yete na suka so sololi aloba ke o tokos aloba check aloba ba toujours o comprendre de moi ba ça JB. Mais le rôle a fallu à la descendance de JB. Pourquoi fallait la descendance de JB? Parce que JB, après des FAO, donc Michel Ibosso a spé dans le Congo, ça John Poy. Eh, ça va. Maman, ça va, le John Poy, ma fille. Maman, va naître au Koufa. Il y a mal en Zembo Blanc. Il peut chanter dans Nicolas Bissot. Kandeko, ya maman.
soirée asuka tozalaka biso mibale loboko na loboko sheri okolela lela ngai nazalaki kolota ye surtout balela luambo na bien ngango nalingaka susu Pablo otongisi Pablo otongisi na tuna papa lutumba te alela vous comprenez muta kufi ne balé tani nze bona pasi na vraiment muta kufi ne balé ya Zaïre le 1er août baka tele matiti to ba pepa mai akufa le 1er août tena wika si akufi mais que le 1er août ne ba ndo ça ko célébrer c'est ça ko ye bando kata bando boka fleur na mai to bando pepa mai c'est ça vous comprenez donc ta siko ba zemba ba genre wana yeso na biso ke fallait ça na descendance à JB après John pour émission spé to ya ko zo ba to le roi ba janana papa na games spe bani mani jomo so atene mo santima ke mobile mote tile lo mena seka ba na le ka ba ni na spe azo ba blouson bani on comprend blouson ba la tête am sur basket moi il était comment ya beton na mo tonga i mo rasoma vena mse juna janana deuxième mission spe à Congo c'est juna janana vous comprenez troisième mission spe c'est matumo na defa OK on comprend papa bani okiminako on comprend souka na chanteur troisième quatrième musicien aspect Fali c'est papa chéri JB Piana OK on a que t'es sûr que wenge na taxa wana tata mta forme mignon mo ça me besoin ta mwindo to apparaîtra na makasité on comprend comme tout na taxa na ke mukulu tatu pe na penki banini donc mutakia wenge ngie batasi ba benga batasi caméra face ça non filmer liboso pas baluka na sima surtout tu vas te payer à sima baleka grave makaba batwa spé ya koleke na ba guitariste baleka grave tu ba chanter après papa chéri JB Piana na spé na beauté leadership to bite ke o mission mutu na nga leadership eza fali pour falloir comment négliger lelo place akenda ba musique urbaine pekisa mo ba biloko lo ba hydroquinone ba pekisa ye mote bon so que na musique urbaine hydroquinone na place te et on va considérer le roi drogueur le quoi toximène ya mona fala beta une année couleur ya okufa andima sacrifice ya une année couleur ya okufa couleur ekufa pré couleur ya ozonga naturel ce que le nom ndenga pe na bi couleur ekufa lelo nenga bazonga ni naturel yoko tuda couleur ekufa ka couleur kitoko le quoi libuma museleke tandako wenda moi gris siko yosala ke fali pupa faire egola faire azana descendance ya Weranson. OK. Weranson a mignon garçon. Mais azane naturel, alinga ba aspect extravagant. Jouer belleté. Alinga extravagance te na makamnae. Ce qu'on fait à la descendance wana. OK. Vous comprenez ba fanatique ya Wera, ba ngwana ba kenda pa faire. Ba fanatique a JB bon chic bon genre, ba la taraba Chibunta, ba la taraba Fubu, ba Tommy, ba sambla ba jean, yango comme fashion lelo ba to fali. On se comprend. Il y a un abé d'achou à na JB, mais ça rappelle la famille. Si quand tu as un pelo, tu fan na wana na blana. Et là on y a ça la pena qui est musique na biso descendance c'est ça pena assurer minité. Parce que mikolo na ba kotara polémique mais bazara pena subasement ya polémique en. Mais le on dirait génération na bino zo kota polémique ba bossa musala. Bon, faut ba ba sala, pour ba longola nanu. Qui ancienneté à badoyer wana bazotikela bino tant problème ba doyer zani musique na biso économique aussi et siline aux oloba parce que musique na biso comme na monotonie non premièrement ba fanatique ba ki diba monotonie comme makasi mais monotonie kala na lelo zani ndenge moko te ndeni so yoki par exemple kulutu madilo imba quand même mélodie la ko faya yembi fote nyoso yenga ime pona linga kio fote nyoso vous comprenez ce que lelo ce que tu as promené na ba orchestre tout ku ta voix Bill Clinton na ba orchestre tout ku ta voix c'est les voix brigade voix moi monotonie comme wenge zaki so yo ka musique a wenge oui mais ça c'est du wenge et beteli o eza mélange ya makambo ebele eza zaiko te et moi Victoria elle était moi zaiko elle était moi wenge baki na style vous comprenez so que Victoria oyo ka pena que style oh mboyo kansango oh on a pas ko changer kani nsango ya lelo so que pour le moins Victoria occupé quartier la terre oyo ki pena yo la jolie mwana mavero oyebaka otrouble nga bongo mais lelo so ye hein
biso ka parole moko moi ce que on a maman ça va parole ba limité yeka parole on a ndo tekela wera aketekela susu fali même style ya nzembo ozo comprendre parole pe bana base mais ngani na boso na ketekela mutoloko la par exemple nani lelo na yimbisa par exemple Mbiliabel donc musika te na fouiller kana répertoire Mbiliabel ozo comprendre on net par exemple nzembo Mbiliabel o mbango danger ngama kolo ebukani ibosa lopango ya bambanda déception ya tongo tongo avant que tout drapeau et matama nazala jamais na confiance ne libosa basi ya pembe ya minene mobala zate lokola nguma après avoir komela nyama kopema mobala topesi lokola ngombe suka saluka mopende ya nyau. Vous comprenez? Donc, on comprend que c'est Mbiliabel. Ce qui peut dire que c'est ça, fali chanson. Comprends? Bambanda pe bajalou bazo sekangaye balobi na sokole lamba pamba po mosusu ala telangaye Cynthia na ngata na piaka ngana kolinga ye kaka na kosala te lokola nzinzi alanda kamanga poza secret soke se transformer na guya kinini ye wana pimbwe on a dit que fali grand parole soki na ke pas ready na ya pe boue oh yo za santana ngate o c'est vrai na sala kananga mokembe ya makasi boede o motabomi anga yinzo to shero amboyinga koma moto atondesami na petit mebese bile ya boya kolia peut-être za shona yete otope azobela po abengi chéri oui ayano linga no kalezalaka oui chéri mais ya lelo ozo déranger nga na vike o bailo na vike suna longo dona ko tengelo na teka musique selon mutu wana nenga yembela bo faire ce ko faire pe nenga bo faire na bo na mo bange mo bange anona semanzete na bolingo alovana basi ndenge na ndenge azobe expérience ya l'amour akoma expert na domaine ya ko satisfaire des na biso basi mo bange hangaye na biki on a faire so va enregistrer oui la bino ko to mo na ezala parler te kaminonte te kamite non pe so ba piste OK bon mais ça ba ba yo somba ba ba yena bango pe na biki petit innocent nenga za bu limbisanga ya ozada leader innocent ko ayebwe na ko yele pe boy. Vous comprenez? Locataire, aboti mwana, elonga kolo lopango kokamwa, kolo lopango pe abota mwana, elonga locataire oyo kindoki, mwasa locataire akeko sokola, kolo lopango alandi na sima, yepola ganga akomi kosika, oza susu violete komi lolango la ofitane, vous comprenez? Yo ba ke violo zo ganga to mo sepela, c'est que ça sous viol. Vous comprenez? Wana inos, na bango tout, na ba mawete, na ba patimbavu. Biloko ezali. OK. Oui, c'est quoi l'homme monotonie de quitter cette musique na biso. On va travailler pe sous. On va souster. OK, l'homme ba so taboulé abimi, agip taboulé. Mazeta na linga ka. Mazena kobala yo. L'homme batala ah taboulé aye zou. Na kolenga yo. Suka se ngapi no yele ka rumba zuko. Bang bang kanga kanga. Lelo makambo lobi makambo. Vous comprenez? Bagarre maman y na terrain. Attaquer. Bagarre en ezaki moni bagarre ba comprendre que on zaki wera na JB on comprend oh la la bisengo o koninga atuna ngona todo mais bil na le pe kalu juna pa yepe ayepe bo dala mama dile mwana ka dile quand même le ko tagaga Kofi Olomide a télé Teresa Royinda koto babo kechu premier ba yema be ba tomboki me ko fay ka zumba bo kechu apession ka valeur li pa mo be ko ti même ligne changer prix o comprendre jiba betilo sambo ezali nzela lobi ko na mok e kanga RDC mais Kofi pas en avant di pa ezala te oza koro anga mama ou mama ndika bla na ber paza siko lelo zabena ke o abimisi azo banga ok, net ba pyromane wana eka vie fala chaki tokos de a commencer à une année parce que une année déjà ba kotisi ba mort ba kotisi ba nini ba dundi déjà ba mo yoko na lito imoboya par rapport comme si nzembo pe ma bête mais faut faire na fali bazongela pena ke lundi des araki hérita salaire tokos de nuage mi démon OK deux styles différents. Vous comprenez? Fallait que tu na babilo on a tandi babilo on a ba wesh retire pena buna punda madesu na loso loko Congo. Vous comprenez? Loko Congo.
Taina tinzemba na beti wana Rachel futa amuna boya salite netika kalititi na kati océan bonge kome mango aluli falite atikali fidèle obinga lobaka netivé na ngala wala gola on peut comprendre valeur ya ba Gisèle Zinda valeur ba Carole. On permettre de faire Carole. Bonimisa Carole, bino baye bolingwe nyokola, nachola kipasi nabino, lelo kwesi ngai, lelo beti ngai karo debu, monyokoli so pieza, kulutu ya jouissance, ezala atape utile, na plan ya bolingo, tako take vatika. Kasi esa ngana yoka nzembo na bi vieux ba PC code mais ba to surtout ka ba zongene les sous na ba biloko moko boye il fatika la wa samba ya linga na zala kenanga ite tala les sanga ndika mazala kanga na ko sa fait inane na silisi ba foyer ya Paris. Soka tikale ka wana. Assistance sociale pe basundola ngai mama. Soka tikala ki wana. Machana tongo na kena losambo na sambeli nzambe. Ala kisinga basi bazwayo. Kojango sala kiango kala fede. Tinda tikenga ina fanga nangae. Souffrance le kinga wana Paris. Tala niveau. Toloba te. Et on a vu que ba style, ba na deux styles différents. Droit chemin. Olingo nanda zejana si epatinga motema moyetenga na boya chérie ezo pesa pasi la kwa kiko okebo mais parole pas comment nzembo ça l'erreur na texte et loko ekoki kokabola bomoya moto mosunya moto na loko ekoki kokabola mosunya moto na posobeliwa non ils a erreur parti wana fala loba et loko ekoki kokabola molimo nanzoto ya moto beliwa on vient avec séduit na mélodie a tenir compte ya place wana te OK madilus quoi donc tenga to so ba nzembo vous appelle la besoin va corriger madilus quoi corriger yango comprendre bon keseni ya pongi na liwa azali simplement on comprend madilus asuki sa nzembo bongo asuki c'est le moment OK nyonso faute ya visa nzembo visa wana de madila ko jage boke sene ponga liwa ezali sepema tiko tango lo ba fera ya fais-moi danser ya kambangu dans la vie au premier ana mabaka différence sur ande tondo lula mais ko ya net pyromane chanson mabete mais eza muninga da pesi esprit wana il faut que nous qui pele comprends tout cheze oui tout cheze Simba ba Tanzanie ba Kenya ti le kenda kuna pona tout cheze ya mo so ba lobi boy ngwaria oh na ibi na ngwaria na katenga folo ba na wenge toza na wenge ba tout baza ba wenge blana to ke na ngono to kota nango yo moko style ya musique non ya papa chéri et le belaro ni et puis inspira koni style papa chéri papa chéri en fait pe ki bo kontimi komi nzima ya lolenge wana qui a pas de match oui pourquoi papa chéri lo babo nga world té toza wana kaka a raison oui totalement raison mais il y a pas ça qui dit ba alimbisa nga za père na nga za qui dit ba que world music na sa beta ngo nani comme un grain de diamant dans le désert. Amour, je t'avais longtemps cherché, sans succès. Oh. C'est soit mon cœur. Et ça, slot. Musique à Céline Dion. Na sansa ma potiaka, feuille de laurier. Masusu bako bakisaka kibe magie kasi na bolingo batiaka nini pona convaincre motema ya da bombole na mérité pardon nazala libéré ce qui sabole fla eza yango
ça va faire des lauriers. Papa Chéra ça la déjà. Bon confondre world music na afrobeat té. Afrobeat c'est un beat africain. En fait, ingénieur nigérien, ingénieur à Congo il y a des bisotés. Style ya ba congolais até. Vous comprenez? Style à congolais até. Les autres qui na musique urbaine to imposer style té. Les autres na ama piano, y a nani, y a style africain. Ayu la na ya na ni na. Il y a des Sud-Africains qui développent qui Zulu na bomba million kuna. Vous comprenez? Vous pouvez revendre tobi ana folk qui a Congo, folk qui est binisa makasi. Folk qui binisa makasi za ya Bangala na Baluba. Bangala na Baluba. Vous mélangez. Parce que Baluba ezarada ragamuffin. Pour Baluba qui na mingi Jamaïque na déportation. L'esclavage va na mingi Jamaïque. Vous comprenez? Il y a un style de musique qui n'a pas de Baluba et bota ba reggae. Il y a un binobe bossa ragamuffin na mboka ya Baluba. We waluku wala chalamana. Et ça pas musique wana. Parce qu'on a dit que bazwa musique ya Baluba Bangala to vandi ba to développer to bi. Monique tendait à vendre le regard d'une femme. Elle parlait beaucoup. Vous comprenez? De développer un ingénieur soit créer beat. To zone qui peut biso la musique na biso pe et comme international. Ba Nigeria ba développer beat. On fait ba kata pe combat. Oui. Ba ni sepe ba lembi en wana ba zobeta pété. Autambola te lembi sarat. Binga pe na vandi boye ko. Lembi sarat. D'être concert avec quoi? Ba tout on dirait dans de la ba ni le blana. Tasko la musique vidéo moi avait na fali asala pa Frank Stemai or ba keso ba beta ba lukanga makambo ebele. Internet à Congo ya Google ka ponda madesu balami pa muyomba ebeli ngala te. Obi mulemo mpeso ebeli ngala te muyombe. Niveau ponda madesu anezala. Sikuza nini? Mopao ngana andima ke mopao ebeka obeta te. Nande. Te mopao ebeka obeta te. So on comprend ngweza ayebeda ki aba opese visa te. Il y a un moment où répéter na ba fait Suzuki na poto. Vous comprenez? C'est keba. Zaki na keba cas de copie mais les visa abeta. OK, ça comme pas oté banilé pe Snoop Dogg peut banilé dans une page officielle le banilé concert Snoop à Zenith, banilé Céline Dion. Donc vers l'année mingité parce que y banilé pe na ba gros, na ba grand. Vous comprenez? Ba Céline Dion ba Snoop ça les peut bien mais Fabati qui avait cette énergie sous quand même problème tout ça dans mon année. Capage, ba musicien to baby ça rapper confiance ndi onanga. Obi que après ba grand concert ba salle wana so bosongi ba po 9 mois tala ba berso na ba nzela ba château rouge ko boti sa ba jeune fille ba ta ba mineur to baby ça trop. Na ko mami ki bi capage FC nga blana. Limbi ça rappelle. Blana. Oko ndo vanda chenga. Ndika. Bana ko mo vanda chez obo la tali petit no momba uta chika na ba 15 ans 16 ans boy. Ndika. Tout ce qu'on va révolter sur ma caméra, paix, so sali analyse. Dans les gens qui total arabe, bah ministère tende bah on est total avec nos canabango. Bah peu bande qu'on a biso. So tali canabango mona quelque part au mona. Banda bakangi ba concert na poto. Oyiba na poto mingi batongi na kin. Ebele. Ebele batongi pour concert quand même pour concert année qui dépense. Pour la telambasi kaya 15 000 €. Ministère boaka. Ministère boaka yo. Vous comprenez? Il faut apparaître, place aux infos, mais là. Après, nous, il faut quelque part. Et nous, il y a 20 000. Moi, bien conseillé $30, $50, mais on dépense $20 000. Il faut bien, il faut bunda. Si on a 20 000, le gouvernement paye. On brique, ça c'est à 1000 francs. Vous comprenez? Si on a même un ministère, on a un point. On a un petit qui pas châtain. On a un terrain à Mingadi. On a un terrain à Mingadi. Vous comprenez? Si on a un ministère de Bazana, on a un autre sali. To permettre à faire bande quoi batonga nan ba mise to na mabe mais to permettre batonga to ke zone mususu nan to tika na Europe to meka po c'est la non Amérique pour to qualifier ba Europe trop vous comprenez au moins on a ba de la musicien $5 000 mais moi na prêtre na na ki ça zo bila ba PC rien ngaza masa na otanga kombo te père na bango grand sa père na poto mais masa ki na vous comprenez donc un nous les dossiers na mi ki de ba diaspora ba s'investir mais ba commanda iso ba venez sur bokechu premier bosé belé wana ba mettre chou ramboma
le linge ça se lave en famille, le linge ça se lave en famille. Ce que vous avez na pressing, vous sortez moi ngenzo pangu ça bien té. Bah découvrir qu'il y a moteur à la atika ngenza. Tout se laver entre nous. Bino to so la bo exception nini to ko sala pour ma campagne ici ba mi sebe to tika test to so la baba ndeko pour to comprendre que ba o gagner abiso ko banda bitu mongo bandi to cheka bi mo fali comprendre deuxième biais qui alternative ready pas jonga so peut to comprendre que c'est ni tisouté bobo ya jonga po ni ka ndemo na village chez Temba ve mo pa ndaka te bo a ne pas jonga $200 €200 vous comprenez? Et ça, maman, n'est-ce pas ça? Il y a pas de gens qui ont pensé. Il y a pas de gens qui ont pensé. Il y a des gens qui passent par la droite d'entrée. Ok. Ouais. Donc, il y a aussi ça. Devoir au PSA qui est un couple. Et fan dépendant d'un débat. Il y a un débat, mais il faut que ça éclaircir pour aussi ça. Et là, on est au Kangana Bolingo. Pour ça, qui débat, il y a un galère d'ordiam. Mais on dirait dans les commentaires, on dit mamie, il y a eu. Oui, parce que dans un clair, on a un flatter raté, on a un cerveau dans le discernement le but qui était je suis chrétien, mais rien n'empêche dans la descendance dans la FT. Vous comprenez la précision. Pour me dire la beauté noire, mais je suis chrétien. Il faut que discerner l'expérience n'a pas à vie. Une expérience dans les abos. Moi, si je suis mobile, je suis un aspect extérieur. Je suis mobile, moi si. Règle exceptionnelle, règle générale. Mobile tout sur moi si ça partie mon robot yanzele. Oui, c'est payé ça. Alors quand ça d'ailleurs mon 100 bilambe rosa pour limbi sanga pour moi sans tabou. Mon 100 forme et aux andés mobile toi en tendance wana. Tu comprends? Oui. Parce que mobile il pas moi si la tendance wana. Ba rolinga moi si pas rolu la faire blana mwindu ne azolo na ye blana boy tolingani. Moi bolinga c'est que ça va 15% 20% moi ko bengana moi ni mais RTO comme en étape pour remorquage. Moi na baki bolimbisanga na terre mais super ma mobile les ana la pourcentage d'alcool que les gars gagnent. Sur le côté moi si mingi. Moi ça comme on a tina niveau il y a confier mon bali ba kati ya famille na yo baloba que ça secret ko bimate. A panzi. Moi ça panzi. Au niveau comme moi ça comme na niveau que mon bali na niveau pixel moi c'est na ba camarade netu ba kola balingana ka makasi. Na liba bango. Moi ça comme na niveau même na kabona na famille na ye. Mon bali pas comme na niveau na kabona na famille na ngapo makam na zo awa. Petite sœur opesa ngango te. Na cautionné. Songo ba que ça remorquage. Fiançailles moi ça là 2 ans sans remorquage. Est-ce que fiançailles ni yo yebi na kati ba église aba bala na ki ça va ça remorquage. Mais baloba ça la remorquage. Te ba scène bango ba nani. Ba te église yo na ça la remorquage. Tondo chaba caméra na ba chambre d'hôtel. Tondo chaba caméra na ba chambre d'hôtel. Tout le monde. Oh remorquage. Tu montes que vidéo moi bimi que pasteur moi remorquer na si ma chère. Au monde monte. Et pas là. Vidéo bimi pasteur remorquer na si ma chère. Ceux qui prennent Zamba, Zamba ya Kala, Ancien Testament, vous avez changé. Balio bako mabadame bino. Attendez la grâce Jésus favorisa buzoba. Makasi. Oui, Jésus favorisa buzoba. Ya solo. Autant de la grâce na sala ngani bosa cher na osena Jésus. Pardon. Vous comprenez? Yona ndimwa mo ba musulman, ba kango liboso ya cher ba musulman na ba kataka. Ashara du hala ila hilala. Ashara du hana Muhammad rasulullah. Okozwa bala ba bisana ba kake. Okozwa ba kake odae. Parce que Jésus tend de la grâce et favorisant les pécheurs. Pour moi, il y a un pécheur. Pécheur lola, il y a vite fait. Un pécheur va comment maman sanaï. Il y a un bango. Il y a un bango qui est remorqué dans une chair. Tout ça on a besoin. Bah pour ça, tu passes c'est comme le niveau perdre à remorquer à remorque, qui est chair. C'est un niveau ni. C'est ça. Moi ça bois il y a bois momi vertige côté ba ombalé et comme tu mets 5 bouteilles à tequila. Vertige à dinga baxina bombé. A bossé que o etonga yanza yanzambe ya monongo le roi flat hotel flamingo mo ya barumbo o comprendre sambe tupe mondima simbili baye ya place bible vandaka nzambe banda bible kota na chombo bible sila valeur place ba ocha na galerie film porno koto ba ocha bible biso bikala ba mandoki bible kwei le bible kota na chombo passer à remonter à vieille puis na iPad c'est ça yango tener abonzambe kita nakata liloba.
Bible faut tika la papier na blom so babike bon développer na nos technologies mais na bonzambe te botika bonzambe ninge zalaki po banda to botama to mona ti lelo na mona place sango te na iPad D na tala Vatican na mona place sango te na te atia na bord wana pasteur alingi VIP ache cravate kitoko le roi Nicolas Sarkozy on va français ya rouge bordeaux le ba fait na ngali kasu français moi makasi yo to te na ka Congo ndeni yo te na français. Il faut dire à la langue l'interprète d'interprétera. Au moins, il va valeur qui tire un petit peu. Il y a un truc de remorquage et talent. Remorquage. Ça, mon ballon qui m'embang. Non, comment moi, je suis son ballon, comment c'est la vie, parce que je suis ballon zoua, pas mon minaï. Oh, moi, c'est le cas de VIP à zoua. Talani. Vous tout, je vais péter. Sora hier, côté mon sousou. Mon dernier, il y a dit que face à bon. Tout ça va avancer. Nabi olali na ndako boza deux personnes osutu na ndako bokomi deux boza mutu mona ndako lalaki osutu ka boye bla na pala olala pembeni na osani donc kima ele wa boso banga kote ndenge nini mais Adam mona Eve azaka yimona mukila mona Eve ola tuna Eve yo luka nini ozana atuna te maman la chair de ma chair l'os vraiment cage maman amone loko wanati atali binami pour Adam le belate quand Dieu était bien le monde il a donné son fils unique Jésus-Christ yo le belate ba pesa nga Eve pour nzamba linganga parce que Eve azaka ba 7 mètres de longueur tala lokolo Eve tala sukitiawa Adam le l'habité au monde en blanc même tout ça comme un niveau lo ba bongo za niveau ni moi sini ya mona on a limité sur Adam bimare le ngimo fo Eve Adam so Eve me le ngafo après qu'elle a repé charge nzambe yo mtotinela ngai asolo nzambe bongo po ya yima impolité c'est pas Adam na lobi linga le banda pa makalunga te banda pa Adam ya lobi na nzambe siko na osani to ami baina mukele so na boy kolia mboma na lobi sanga su te siko na vivre mbele muto chele nga mtaini nga mambo wana bo mambo solo na nga lalaka na yebaka te police le nga mulai bakataka synthèse. Donc, il y a remorquage primordial na vie na Canada. Na Canada, il y a un chiffre na coche na PC mbote. Il y a un couple belé ba Nigeria ba na Canada. Il y a remorquage. Si tu as un garçon qui a un remorquage, la place pour ça la communauté des biens. La place pour partager les biens. La communauté des biens, la place pour partager les biens. Et ça dit que John a dit que si tu as un vélo, il y a un mot na sandok. Azala parler avec mon kaka pour obo yangate. Et comme là, il ça y a un par mois 300 mais on n'a pas là remorquer mère. Vous comprenez? Ce qui déjà comme on a niveau na papa ba guerre musu to mona guerre mondiale bo ebité bo bulera o Hitler mutumabe. Tamso hébreu israélite mo botola ka momi. Vous comprenez? Et tu peux quand américain côté la israélite français tchaka epo ala ba masane ba français ba allemand ba tanga chic ba tchaka epo ya ba monde na boy. C'est que c'est le roi qui va guerre monsieur musique ça momi ça solo. Bozayani. Parce que les gens qui sont dans la ville, ils sont comme X, ils sont comme Y. En plus, ils ont un succès. Mais quand on a un succès, il était à Kanda, pasteur John Lim, ça pardon. Il était à Kanda. Il était à Kanda, il était présent. Mais monsieur, il comme à peu près. Tout le monde était à Sengo. On change à Kamutu. Si vous avez un John comme il était à Kanda. John Olingaso était à Kanda. Qui est à TV, maman, c'est le monsieur qui a les mon mini Kaboussa. Vous comprenez? Grand Mayas, Maléla Momi. Ah, nous bossons à Fantina na Mamboana. Grand Mayas, Maléli Momi Kabose, mon amoutunayo. Donc, il y a aussi Sablana. Et là, moi, je suis na kin, po ekoma. Pourquoi ça sommes talongo na kibokondi face à livre? Mais normalement, faut alléguer ba o ba o sima. Il faut alléguer ba o ba o sima expérience. L'esprit ya Mobutu. Expérience, t'es pas Mobutu peut toujours na o ya retirer. Hein? Pas Mobutu ça na o to bénéficier na. On a tout na que le Mobutu aya pasteur Caleb. Na loi chez eux. Pasteur Caleb na Mobutu. Té, on va chez eux. Na lo bango siko, po isa chaîne na munene. Pasteur Caleb na Mobutu, subati anja jugé. Na on kota paradis. Il a Mobutu. Il a Caleb. Tu sais pourquoi? Mobutu a boye balembongi comme Nzambe. Balembongi a besoin de sekui comme Nzambe au sekui. Mobutu a boye. On somme balembongi a sekui comme l'Afrique momba. To bossa na histoire à Jésus. To comment ne balembongi. On comprend Mobutu a boye. Mais parce que Caleb a besoin la richesse à Tchaï comme PD na kacha théâtre na e. À ça la promotion PD. Na lobby ba PD ba ma BT to ma malamu te. Mais oza ma BT to be ngoma ma B.
comprendre pour moi soit nyukuti ndeko ne mobali mbwa akimaka aza mobali akimaka on comprend ndeni nsuto na mona mbwa PD te lui PD te bo muto PD point ça Jésus so va yeba to ba kota mbwa akimaka ba nyama mbwa kota ba kota te ko kale ba sala promotion ya homosexualité mais pasteur ata ba changer théâtre wa molo mamba bank la duchesse ka PD ata ba komi Jésus de Mbandaka la duchesse ka PD ata ba komi bo lorsque sala ki ba to ba imiter la duchesse na ki faux. OK. Ba PD ba comment peut-être kale ya robata mais comment peut-être que ibna ke ya na PD ya na parce que la duchesse ba ki pité de merde siko yeb sanga siko na Caleb na yi Mobutu mto akota paradis le Mobutu pa na babola mu tout la raba maba mutu te obi ke n'époque Mobutu chiki ya na rigueur ya diplômé ya Mobutu blague était ba petit boss tout monde ba TikTok a diplômé même ana problème mambo belé tout la peine bien mutu quelque part obi ke na pas Mobutu non li pa ba 200 ya moulai le roi beba li chombe mais le ne tobe to mo damé na ba payi na ba ba comme 4 5 il faut ba 4 un peu 3 obi ke le na Congo to mo le tomate ba kata katikati ba te ka tomate katikati le lo dendo 100 francs ba kata ba dendo mike mo po 100 à 100 po so mo na ba là pour so non mais dit boy te fona po so maman que so me mo na po so 200 pas damé na tout un peu bolama mo butu électricité to bete la to le courant yo ba de l'estage on dit moi on va côté mon dictionnaire car Mobutu akei ne Mobutu akei ndeto ba ke tozangi mai solo tozangi bile iso mais tu peux côté ne pe ya faux et à côté de Mobutu comme ça Congo quoi mai on se comprend y royaume té mais ya ba y roi d'Isaïe pour ça y royaume té Kadhafi peut c'est ba libyen tout mais le roi puis les bon élection ba bossa na bien fait na ba malgré ba comment regretter lelo pourquoi Mobutu to zoze bembene to na ngo et qui comprend bien les la misette pour Albert Kataba pour la sur maboko bakausu pour na bakausu et la misette boneni Mobutu tilo na kata Congo ke kwa Mobutu ezate monument monsi ya Mobutu de bacha Mandela nzamba tala ka malamu nzamba tala mabete so bache film pornographique bache pasteur hote bache bandimi na katikati ba otala ni porno pourquoi misu na biso linga komona ka ya mabe batunde ba olingo comprendre mais so pasteur aza ba beta kude ba ota pasteur ni Jean kiao baka Jean kuna batunga mo veja zalano ba bible ki mate filme aussi là comprendre na ebisio mutema mutu nitema ba te bebi lo ba venir barumbu na tanga mbola tala niveau mutema mute komi tu comprends total ara mabete ba ti absorb oui David, s'il vous plaît, nous n'avons on t'a appris. Moi, c'est pas ça comme écran géant, on a martyr deux écrans géants. Koto vita, koto imana. Bache koto pasteur otea. Koto film pornographique. Na stade. Bacha fibo pe baza. Bacha la ni. Bacha la il était comment? Maman, tout ça clair. Miss mutu matala kama be na ina mtu pasi la ba chino ba lobi le ingele yang na kata malamu ndamba mabe ali na kata mabe pe yango basala pentacle na bangwana ya umitama na bangwana basala rezaka tache noire na côté blanc tache pembe na kata malamu ndamba mabe za na kata Jésus sala lisumu te mais bato apanza wenze na bango ba se souciaka pe bagenda na pale bagenda rolé OK tina pe litomba sali mabe po ebota malamu sinza ka page vérité mon la vérité na ba forme belé ba passer ba te na forme moko après ce forme mo so vérité to vandi boy ba ndeko no mo akoti ya bu ke batami na chambre na kati una batami ba soda ba ye ba criminel ba yo tuno capage yo sambela bati yo ba ka vérité ndeko na yo akoti ya waza wapi yebsanga ataka na atoza Yesu okosité osali le rôle de mensongement modéré tina pelitumba pour nzamba tala kasuka mieux vaut la fin d'une chose que son commencement nzamba tala kasuka aussi pourquoi ta cause qui peut sauver à ce que cause qualité on comprend à gérer les tensions les camps mais passer va telle scène soka Jésus a un chemin la vie et la vérité yo vérité pasteur c'est que tout dans la vérité pasteur yo vie na au privé yo tamso yo te na cher mais tamso lobby ozaina mère nenga système ngalo ba moto moni kimbangu ba miracle sala et l'équipe ba miracle Jésus kimbangu ba miracle sala l'équipe ba miracle Jésus ne belé tu as photo na ndako yango te kozanga te yo comme tozanga c'est alors que bato to tali ba soda na ba disciple na
On comprend. Donc il y a quand des fois bakisama. De fois là tu peux papa. So che, ba tout ba kiss ba ya chez ah. Ba quoi ya? O ba ka na mandi kamo na boka. Yo moko mona. Des fois tu as une porte. Kimbanga c'est ba miracle que le Jésus. Pour Jésus ba on dit ma ko ça ko le kanga. Envoyé de Jésus-Christ m'a fait beaucoup de miracles pour le Jésus, mais ceux qui combattent Kimbango et comment niveau à Jésus dans le monde. Parce que Kimbango mon anjo moi si. Aremoka. Aremoka bota diangue na dialogue. Ah OK, OK. Vous comprenez? Ceux qui Mahomet c'est là maman la miracle pour le Jésus. Mais ceux qui Mahomet comme on est en matin dans le monde, aïe non polygame basé bien. Vous comprenez? OK. Moi Michael Jackson. Abota terre, banana za ya été. Pas boter mindelende. Ouais. Il est noir. Vous comprenez? Michael Jackson sera les cas ministère toi monde. Toi on a des personnages célèbres dans l'histoire du monde, c'est Jésus-Christ, c'est Michael Jackson. Pour arrêter. Michael pour remorquage. 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 Ouais. Au beau bassin en zone na bang. Esthétique. Qu'on fait belle là. Esthétique. Pour ça les cas. Petit on a gagné un rôle pour ça les manzaka, pour ça les make-up. Pour ça les boys, Michael Jackson a un sentiment moi c'était. Si c'est Michael a gagné un rôle à bande partout dans le monde. T'as l'air mon Kenza m'a appelé ça taboulé sur combien des enfants. T'as l'air mon qui succès mon bout à ça là combien des enfants. OK. Il y a un mon qui au combien déjà. Vous comprenez? Parce que succès là Michael à ça là. Oh, fais pas Rihanna ba kana baba na ba Beyoncé, na ba bota kana nga. De battre bébé baba na pour na bassi. Mon mi parce que mingi position mobile la ligne position mon doki aloke là. Position. Ya ngunzama. Ndoki aloka na position. Ah bon ndoki aloka yo. Ah pesa tu dendo. Yo mwana ndoki aloka. Mama, bango ba pesa na ndesima. Yo siko na nzela oyo. Ah, lokota pata musobola. Ah, lokota pata ko fana so vila so fala tomboli. Yango mona ke. Mama mobile ya avancer biso te passer ke position ndoki aloke là pa. Il y a un peu de remorque là. Et il y a un peu de remorque là. Maintenant, il y a des gens qui comprennent que. On va être mystique à CP là. Il y a un moment sur la position. D'autres moi c'est ça sacré. Nzambe pas mi bima mutu na mokili. Ayaka nzela moi c'est nzela mobilité. Vous comprenez? Et ngolo baké. Nzoto ya moi si nzambe ninga sala kango ezala Nintendo tende to comme sur chaque jour PlayStation fo beta. OK. Ezala yi kaka na tamo ko boye pour na koluka. En fait pour na plaisir té. Ezala pour na koluka ko se multiplie. Juste comme ça Nintendo. Chaque jour. Il y a un moment qui m'a embêté tout ça la spiritualité na chose kitaka par rapport à makambo. Même yo moi si biso na kimbangi c'est qui c'est le prophétesse ou ba prophétisaka. Akushara na mobali kaka. Dimanche. Soko coucher na mobile lundi ba bengo na kamba. Appel bazala ki te ba bengo soko za suspendi. Tala niveau. Pour yo monaka yo bundana ba emoni les abo batu nyonso pesa conseil bitumba la bango koma pe ayo sa yo yeba spiritualité sko yango wana. Ke ba na conseiller batu pa pamba yo mona présence ba chaba conseiller salaire. Yo muto abela mbasi na yo. Muto abela mbasi na yo. Zanu kan nga mama moi ça on a bande to boy te ba yede ba. Herba ke sali sa yi bitumba ne komi ya yo. Yo ko zela mbasi te msu ko zo estomac. On comprend. Donc spiritualité za bongo. OK. Conseil to pesa ba bitumba na bango koma ya yo. Binemina ba komia. Yango wana za bongo. Surtout quand on a l'habitude de même na liboko to ken église. Faut que ça encadrer ça ke ndena. Oui? Kaso pesa yom to combien? Bon ngane na baba pasteur andika. Kasi bitumba na bango pe e koma ya yo. Ezara bongo. Il y a aussi l'évangélisation, se convaincre, comment Jésus. Mais Nzambe pas protéger. Nzambe se protéger, mais il y a des gens qui protéger. Mais tu kabona Nzambe pas en pamba. Des toi tu kabona ne trop. Donc babé ngamo coopération la spiritualité. Au moni esprit na yo et déplacer. Ba tu somo na mo baza boyele ba vivant. On nous a camarade mo bokola comment ala ga ida rote ko se société. Quoi ça kufa. Oh yo mona rane za yete. Oh nande. Maître Gims explique on a dans clip na ya Zombie. A Kesimba Kisi pas comme Maître Gims ça on célèbre ba bomier. Ba pese esprit mususu et kotikati ne vermo tambusa ye. Ya mona Job na ko seli songa seli saye. Aida te ya sa kufa. E ka kutana no monta atelema. Capache. Ako bete nota lisula kala tinde bokola na chiki. Aye bien mususu. Donc c'est incarné déjà. Quelque temps. La journée m'a permis d'aller à 15 minutes. Il y a un seul côté na camarade na kabila côté na 15 minutes on a zonga aye mutu. Au moins pas capable 2 3 000.
obika lelo kabele nga 3000 pour journée on a coûté na 15 minutes na ya ozonga ndé liboma dans 15 minutes na journée 15 minutes ya normal agissement non on a tout coûté na liboma journée ana agissement ya bato normal mambo beleza ka bongo ke bana bi conseiller pour ba combat bato ne combien de combats na no conseiller combien de personnes ata ba million yango so muto conseiller ka bato bata ba million aza muto ko sangana na mobali pamba te po ora na ye. Vous comprenez, bouclier na école. École là. On est bouclier na. Et comment tina niveau Afrique mobimba. Et qu'on a petit na quartier et qu'on a fait dans la chambre type sili. Vous comprenez, on a moins d'indicateurs. Ta! Et côté. Je nous avons un indicateur côté ba maman yemo. Pourquoi? Moins distraction. Succès au comme s'embrier, on met la rabot qui était à mon. La bête un médicament quelque part. Thomas casque moi castel. Bah au 4 kako ça là. Elle va profiter. Esprit on est déplacé. Ça t'a funda ka job te funda ba chaque jour peut être nzambe. Tu sais pas je connais nzambe. Rapide à rester ça on met na castel. Wa job est na nyangwe. Ta! Kindi mu job misika mataki moto bani me akoma kota bo fambo yi ba tutie atika likolo moko na système. Après OK église nzamba ko tolona ndota ebisa be monde. Na pekisa kiyo. Bana ebisa kiyo. Ta biso na kimbangisa so meli boki. Na kimbangisa so meli bière ça la une semaine na nzoto posila gaz wana ba chasser ba so te yo kota te oza solo masanga okuta na prophète mais bazaki te nga na melena njili kuna kulwa kimbuta ba yebi de ya balbaka kimbangu nzambe molimo santo esprit ya vérité ya wana pe ba star wazala ba te bebe te pendant kimisa moha kasi te Soko benda bato belé pe pemé nous pesa makambo. Yango ce qu'on a sur lelo clé ya réussite ya fali o baba ke ko mamboari on andemi. Na zanga za wenge clé ya réussite ya fali zani. Tangela nga 5 filles bana fali libanda. Bazata. À part Niki o botaka na avant na ketchup. Yo so fille mon abima na fali. Neto ka basta tout na kisasa. Nabimana ferre, nabimana jibe, nabimana nani, on pas fali. Boli misana ba kombo na tangi. On pas komba fali. Oui pourquoi? Aza tellement doué dans spiritualité, na base dans l'islam. Parle ba musulman moi ça za nadis. Moi si aza incarnation ya péché, pas ba musulman. C'est ça. L'obéissance incarnation péché. Et on a besoin de pour le concept na bango. Parce que on a fallu à se coupler à trop té. Et on a besoin de temps le côté pas te limiter mais le côté pas ta motion. Et que yo monte concentration hérité solo li. Miage mi des mots concentration. Et solo le pesi makam. Pour ani. Et ça va que nous sommes tanga ba régner danger na bamboko. Je te dis, déplique. Et bimeliwana ko kamanite soke bolinga na nzela na zolela ngaye bolingo fala zala loin pour photo déplique ali misanga masanga place ali to bongisa photo déplique na photo ya Chris Brown même moral bazwango bakenda nango Benin bakenda ngo pena baketali sa pena variance na Benin batali Chris Brown batali déplique bah oui pena que moni yo so se concentrer tu peux faire plus que lui. C'est l'un des totangi ba makam na bino mais ce qui makam so mona et comment qui ba pala na nzombe teme batinda ba momi ba détruire masa nanga batinda ba momi de batinda la banzele ba mibali bon il y a vice versa bon kasi pas banzele pe c'est comme ça pas banzele ce que fait pas banzele ba olia banzele ngenge ah tetotika première partie comme de la place Moussousou. Merci en tout cas. Bla salutation là-bas. Ba salutation dans les bosses ça pas Stéphanie Boanga moi c'est Mbenga. Ça dans la France ça PC moté Badega Schengen na Bordeaux on appelle ça coach Nyama et Melewaba. Badega Bungsa Chombo. Disco box Badega mi kola Chombo te. Alors c'est la pour Chombo za nango mais pour ma sim blanche na pote za vraiment démarche belé. Disco box na PC moté na Londres place Azali na PC venanga Willy Ngongo place Ali Mbote na PC Mbote na Junior Maestro na pesi mbote na Pichu Lumière ya Linda Kunsheba venanga yi Dede Mopasa na pesi mbote Sikazali na pesi mbote na Hervé Lukusa un Canadien depuis au Congo na pesi mbote na Idriss le grand Canadien na pesi mbote na Sané de Djoubek na pesi mbote na Masananga Zela Masananga Olsusu Masananga ministre de la SAP
je suis na peso mbote siko zali bino tout bolinga bla na plus 243 90 649 54 86 ana bandela rebelete pour aba afficher pena plaisir na rango yangwana. Merci en tout cas pour l'inspiration belé aux ongles soubla na yo partenaire à Capage Télévision et qui est bien mon autre live mo beta. Ouais on beta jeudi na bossa no lo on beta na comme beta jeudi na kitambo na boîte moko livre propre qui toko malili na neige qui ta kati pour split les rebelles so boyo na boyo yo ka blana mais chante tout le monde na oyembanga na oyemba fe bato on comprend donc boyo nous on la te qui ana et ça peut original de lui vite moi ça comme ta kabela mango isa ya fondé. Ah, où t'as pas vu? Il vient pendant taper ça. Non, ça y a eu mon. Il vient pendant taper. Les choses y a eu mon autre truc. Ok, on a peu blanc à débrouiller, on a pas mal. Tika boy blanc. Elle soit telle nation mon basket à Louis Vuitton il y a solo. Débrouiller on a pas mal. Ok. Merci en tout cas, na CPL il y a trop pour au team bisinga peu bablo et belé. Oui. To message na boy doza la boy et ça biso vraiment bien. Beau s'abonner, beau aimer, beau partager, beau commenter, beau benga pe blanc na so CPL azala parmi biso na Capage Télévision en tout cas. Bozo senga ya trop. Mais boy ba peke blanc na se déplace ça blo amike photo rappel raté. Merci. Bye, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur, chef Katika Pesa en États-Unis. Your tracks today. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Your tracks today. Katika Pesa TV. Abonnez-vous pour la cause à l'actualité. Théâtre, colorataire, musique, n'en parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na États-Unis Mobimba, et si ba valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, États-Unis Mobimba, et si ba valida. Pour la mariage na yo, ndeko Kobanga Bangate oh. Service traiteur Katika Pesa eko pesa masolo. Motema leo some, ba pesa asolo la babie. Soko kutani na ye, kozala desite. Katika Pesa na pesa yo nini ye. Katika Pesa motema malamu. Katika Pesa Madame Katika Pesa mère boss, Juliette te valide. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Your tracks today. Katika Pesa TV. Petite sœur propre, petite sœur chérie. Y'a Madame Eliane Nito, la patronne. Y'a le service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa. États-Unis Mobimba Valida. Yunani Oboya. Madame Katika Pesa motema malamu ruta ya nzambe ya Tracks today. yoka. Juliette valide. Pumukoi. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa